Madame. Comment alors? Boni. Madame. Surprise à Boindé, Nico. Surprise, mon frère. Ah! Si, misère. C'est ça, là, tout là, parce que nous avons pressé, nous avons déposé le mois. Ah, si, misère. Papa, ça nous répond. Ah, papa Vanda. Voilà. Ngambe, mon ami de longue date. Camarade Nanga vient te bannir. Naza vient naï. Mon colomette c'est mon ami. Tu mènes petit Nanga mais mon ami encore. Tu mènes. Un petit mais comment va? Mais Tintin ça va, na monio. Ça va, malgré ma Tintin on est deux balles. Mais c'est qu'on a monio bon c'était. Bon, n'inquiète pas d'ailleurs. Mon Sinkunga, was à l'Allemagne. C'est un frère à Tindaïngaï. Mais c'est tout le temps la confisquer le comme Wasombi, n'a aucun intérêt. Au voyager. On a voyagé, n'a qu'un intérêt. Ah, comme on a voyagé, madame a côté mon côté. Dans un pas banque, pas soit tiré. Bon. Ah, y a on a le bac non, quand même, on a ami Nangaï et l'ombe, comme ça, on a le banque, on a tiré la paille. Obi? Ah, y a côté la panne. Et Gambé, soyez le la moisse. Donc, tout tiré là, soyez que madame na yo, donc, on va dans les bêtises et tout, on a pas de coumé. Il y a un intérieur, on se roule. Tu n'as pas de temps. Donc, on a tout tiré entre les bonnes mains. Hein? Donc, pas un honnête qui a tiré pas mouture. Bien, Yosanga. Donc, soyez. Donc, moi, c'est moi, c'est donc, soyez moi, c'est Ah, c'est misère. Bon, c'est honnête. Na lobi moi, c'est naïo. Tout, ma question. Na bi soyez moi, c'est naïo. N'est-ce pas moi qui n'a moutou. Na lobi, même une goutine va baisser naïo. Oh, lamba, lamba. Donc, et puis tout, il y a que c'est naïo. Tout ça, na tiko pa ba. Tout ça, na bi nyos. Na lobi na yo, enga na bi atika la pai na yo, joye mwasi na yo. Ko lamba otinda tinda ye. Tout, ye asa azo kwa landa maloba nanga. Et puis nyoso, ozo nga lo. Soka tindi lamba ulamba. Nyoso na bi nyoso. Ah, o akusenga yo, salamu. Enga minga na sa na ni pofuna ke réserver ni pour la kendi na futa déjà. Na lobi soyez le la moisi engambe ozo pesa na zo moisi kile moisi soko za moisi na yo ah kwa moisi na so yo soko za moisi o mina nga vie tela nga moisi o za camarade nga mina nga me na ku batira moisi na yo batira yiza na ye me nyoso kusenga ye asala ngo na lobi nyoso kusenga ye so kanga iti nyoso yo kusenga lamba lambi ko nyoso kusenga yo ko sali yango nene biso na bita awa kushika salama hii uswanda te huyo mwiso ndio sana ngambe nakiko to bagage hii tikala ba nazona kutikilo donc na kumela pela kama ukutala hivi Votre pantalon taille combien pour la blue on va tinder qui a 44. 44. 44. Beaucoup tout. Est-ce que pantalon 44? Soufunde na lamba, funa balo. Ah, béga 44. 44. Beau soutien. C'était béga 44. Pardon s'il te plaît. Pour n'a la largeur, il y a pantalon na on aime donc. Vous allez vous focus. Oui.
Engambe. Simisé. Ah, Engambe. Oh, n'importe qui doit ngata. Beredu. Depuis l'objet na boutou comme on a dit fatigué na bina là comme ça na tongo. Naika neko récupérer madame. Ah, pessimisé. Moi j'ai réglé. L'équipe bien tout. Mamto qui est au salaire normal. Non, normal. On va dire. Ah, ça va. Ça va. Toi qui comme madame là. Ah, quand ningo le bagna ça, le style fait ka bon bien, on est bien santé, c'est bien. À se reposer moi mon cœur. Non, naika na zoeto que ne sont pas médecin. Est-ce que bilo réserve? Mais c'est ça madame. Oui, le bio. On se y a là, je me connais là. Ah, mais c'est déjà quand on na yo. Le quand c'est que tiré. C'est moi oui moi. Oui, 7 mois là. Ah, pessimisé. Là, bon, ça. Il y a tout qu'on peut bon. Et alors se reposer Monica ba faiblesse hein. Ba nausée. Ba mal de tête toujours. C'est misé. Pas misé. Oh ni. Non, Engambe. Ba nausée ba faiblesse yango yango. Ba faiblesse ça veut dire na boule. Oh ni no sali Engambe, sali yeni. Oh ni Engambe. Respecter contrat. Ba nausée yango za koloba. Ngale respecter contrat malobo yebisenga yango na sali. Quand tu regardes contrat boyete non Engambe non. C'est la malembe. Non. Jour yo zo voyager yebisenga na zoleur neti nani. Oh, s'il vous plaît. Engambe. Yo ça fait du Engambe. Oh ni no sali Engambe. Yebisenga ni. Ah non. Yebisenga na zoleur pa mosi na ngai. Oh, ah, Engambe. Ah non. Ah, Engambe. Nabia. Yo, ah non, Engambe. Ve, Nabia. Oh, faute nanga. Nani? Faute nanga. Nani? Obaki nanga zoleur kwa mosi na ngai. Obaki nanga boni. Continue. Oh, continue. Ve. Pendant que yo tire ça pendant ça. Oh, Engambe, yo tire sur ça kabou. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes sur la mingi. Masola Winner Star Cargo, Naratsa Dubaï. Et ça rappelle-moi bien, nous sommes sur la binongo, nous sommes sur la Madim Kinshasa. Mais ça rappelle bien pour moi, on rappelle que Vincent Beta Masolo, il y a Winner Star Cargo, agence Moya à Dubaï, Cargo, ils assurent, ils rappellent bien, ils sont mon péto Yara. Pour nous vérifier, est-ce que Maraboto est après. Donc voilà, tout ça en Dubaï. Tu es na Winner Star Cargo Awa, donc aujourd'hui on a Musala Awa. Donc bazo Chabilo on a conteneur dans un côté Awa 45 jours après nous on a Kinshasa. Donc bino on a la photo, on a l'Afrique, on a partout même na Kim. On a la posa au Somabilo on a niveau Dubaï. Adresse César à Moko, donc contactez Winner Star Cargo. Je pense que le contact na mon touché na Sawa, ils à Kinshasa, ou à Kinshasa, ou à Dubaï, touché les bino donc oh mutuka, oh tout ce que vous voulez acheter na Dubaï et à Kinshasa dans de meilleures conditions. Bref, année à mon bandi on a bino wa sombagi bilogo, yango les kota. Vincent pe azana bilogo n'est pas sombagi et kota déjà. Comme le gros Vincent là on est rassuré pour rassurer que Mamoro dans na Dubaï. Na yi pe osoma biloko na Dubaï et biloko na pe côté déjà na kati kuna et na ngopé na invité bino pe donc boya partout dans le monde Amérique, Asie, Afrique partout en Europe donc on ça va business osoma mituka ya osoma ba kenkeleri ba pine tout ce que vous voulez ba batterie donc l'adresse à Dubaï Zara Winner Star Cargo l'adresse est en place déjà donc voilà merci. Tokos. C'est bon. Centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés, Sermeten à Mukuse. Il y a les promoteurs, les visionnaires, les grands pharmaciens de renommée internationale. Nakombo, ya Tondele, Jansolo, Basile, Oyo. Asela bino kisi oyo ekenda sango na mikili mobimba pe bakonfirma yango l'Organisation mondiale de la santé OMS de Mukuse na kombo ya meyamisine tour oyo na cadre kaka ya barecherche na ye ayeli bino lisusu game ya produit na ye ya sika na kombo ya Tulsi cosmétique.
bana kini botimela ngai to bakisi oyo esalami en base ya plot naturel yango nde ekopesa solution ya problème na bino ya ndenge na ndenge ya loposo. Dulci cosmétique ezobongisa batie ya loposo ya nzoto banduta oyo ekomisa lokola baérosion batampo basicatrice oyo esilaka te eumela na nzoto. Soki osaleli Dulci cosmétique okozala jamais desi ebongo mpo na suki na bino bomitungisama te o suki na oyo ekoma lokola bajota. Soki osaleli Dulci cosmétique okozwa vitamine na suki na yo ekokoma lokola ya mwana mundele. Noko yoka bien Dulci cosmétique batikali nsima te yo mutu olumbaka solo sudiki mutu foyeba to Dulci cosmétique asaleli bino parfait ya solo kitoko Martin Congo na esprit ya consommant congolais. Tala ndeko mobali ndeko mwasi papa mama yo mutu ozali baproblème oyo okenda bisika ya ndenge na ndenge kasi solution ezopana yango kaka te. Salela Dulci cosmétique mpo yango erataka jamais na nzoto. Bokanisi esili tete jakoko esila bongo na Sermeta bazali kosala bakisi oyo ezali kosilisa bokono ebele lokola hémorroïde interne to externe, faiblesse sexuelle, balovi, amibe, malaria. Yaka awa na Sermeta masolo ezali kitoko okozwa changement total mpo na nzoto na yo. Centre de recherche CRMTA et yeli lisusu ba produit tolongo siko na ba médicament tokomi na ba cosmétique po to bakisi branche ya cosmétique na kati ya laboratoire CRMTA. Toza pe na Dulci parfum osami toujours na ba nzete eza na ba produit musu ezolanda ba crème défrisante po to sala base ya ba nzete, shampoing, crème démêlante, ba bain de crème. Et puis tolandisa ba maquillage pe à partir ya ba nzete, donc faux de teint, rouge à lèvres autre sala à base ya nzete. Donc CRMTA so boyebi te eza laboratoire oyo esala meya misine. Donc ils ont un service na bino pour rendre population service surtout ba maman pour ce baby déjà et pour aider bino vraiment bon retrouver pour na bino et Botuni biso Sermeta et Joami Wapi yoka bien sur avenue université numéro 123 na quartier agricole na Mombele commune Limete référence yolo kapela na yolo ezo musika te na station Total et pa Wapi bakoma centrale de distribution mais misine pe diazostimule to benga biso kaka na numéro ezali affiché le écran na bino Sermeta oye maladie ozongi na guérison bobela.